boza kolia bato bambongo pour rien lelo boza koloba ete o bopesa mbango mpo bato batindaka mituka te c'est quoi ogise ekomi nini mais lokola bozalaka toujours na retard boke to premier to oyebisi yo déjà yo préparaka se préparaka bien yo kala te okozala devant la justice belge oyo toyebisi yo ezali ndenge wana lokola oza kozwa makambo okomisi yango neti je neti liseki bangwanda bazali kotinda yo okomi lokola perroquet na bango oza koya koloba baza kobenga yo mpe ozali soki nani messager ya bakongolais yo messager yo moto mobimbo yebi ata koloba te makambo baza koloba na yo oza kokapte yango lokola tiako oza koya liboso ya kamera mpona kolobaloba yango bandeko tozali koyebisa bino ko tan oyo tokotikela bino lisusu tan te 32 ans bosalaki na ntango ya deuxième république esi ekoki me ngbanda esika ozali baopération na yo nyonso tu bagene na yo ozali kosala tosi toyebi yango moto mobimba politique na yo kaka ya violence politique na yo kaka ya makambo ya mabe yango na oza komona mpe kaka oza kotikala kaka moto moko soki otali elongi na yo batali elongi na yo baza komona kaka ke kivoyute na kati na yo criminalité na kati na yo oza kaka moto moko tina te omoni malheur oyo nzambe atie donc malédiction oyo nzambe atie na kati na bomoi na yo nde ekomi komona na sikoyo okozala moto ya libabe okotikela kaka boye bambongo na yo wana ozali kotya ekosila me bambongo oza kolia bapeuple congolais kala te bazali kolamuka bakoyeba sikoyo bagene nini ozali kosala kala te boza kosakana boza kokanisa ete bapeuple congolais bazali bapeuple oyo ya ntango ya 32 ans oyibi bato mbongo na kati ya Congo oye lisusu wana poto bandiko bandeko soki tala toza koyebisa bino oyebi moto soki aza koyiba koescroke meme mbongo ya moto azali na hôpital aza malade bapesi mbongo balobi kende regle situation ya hôpital ya moto wana azwi mbongo wana escroke yango seka aza moto te mama sese mama Mobutu azalaki na hôpital na Suisse Mobutu gouvernement ya Congo edebloke mbongo epesi na Ngwanda mpo afuta bafrais médicaux ya mama Mobutu Ngwanda escroka yango est-ce que wana azali mutu wana ndaza mutu nde bozole kolobaka nde akokabela biso Congo tala botika kodistraire bato toza su bazoba te 32 ans oyo bango basakanaki esi ekoki mama Rosaline azongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger mpona kopesa ngai lisusu maloba bandeko babolingo bato oyo bakomi kozwa bakongolais awa na poto lokola badeshe to bakomi komona bakongolais pamba na miso na bango mpona koya kopesa congolais nyonso tu mibeko wana na poto bandeko bino bokomi kozwa bato neti banani eske bino nde moto bofutelaki bakongolais lelo bazali na poto batike na bango mpo baya awa mpo lelo bokoma koloba ete yo kosala boye te sala boye yo kosala boye te sala boye ekomi nini bandeko bapeuple congolais tozali koyebisa bino lelo oyebi bamakambo ezali kosalama lelo na poto oyo bato bazali kolinga kosimpose na bino bacongolais soki botomboli mongongo te mpe botelemeli yango te bandeko bamakambo ebandaka mike ti okomona ete jusqu'à ce que bakobanda koimpose meme bamakambo na bino na kati ya ndako yo kosala boye te tata kosala boye te yo mama kosala boye te bandeko botombola mongongo mpona koyebisa bato oyo trop c'est trop makambo bazali kosala esi eleki oyo ekomi mozoba ekomi kikulu na bandeko bangolais bapase badeseni ya baguerre bato ebele batikala na badega kuna na Angola me lelo ntango ete baye koloba ete bon guerre esili tosangana bangolais tosangana totonga mboka bomoni ndenge bangolais bazali kotonga mboka na bango est-ce que yoki bangolais bazali koloba ete ate 28 millions de morts wana bakufaki en tout cas justice fasala ate tokotonga su mboka te mpona 28 millions de morts mais bangolais lelo bazali kotonga mboka na bango
basukoli maboko bango na kati na famille pe balobi sikoyo tomeka kotonga mboka ba blessure nyonso tu mboka ezwaki tomeka kotonga mboka bazali kotonga mboka me bino bakongole bato lelo bovandi na poto bozali kolakisa bato ete bino nde bozali bato ya démocratie bino nde bolingi kochange Congo dans 2 jours bandeko ntango kotala mitu ya bato ngo na poto kaka bato oyo babomaki mboka na ntango ya 2e république bino bozali kolinga kosakana na banani bozali kolinga kozwa bato neti banani neti bazoba na bino tala tozali koyebisa bino trop c'est trop bokomi nde kolekisa bokomi nde kosala bamakambo oyo ekomi kopesa nanu na kanda bandeko bino bozali koloba ke bino nde moto boyebi démocratie mais boyebi démocratie te na juriste na bino oyo alongo oyo tato abandaki kokende kolalela mwasi ya matungulu na divati 23h babeleli ye meme est-ce que ye aza juriste ye baza kaka kuluna ozomona moto soko oteli na motuna etala kaka pembeni ya mitu ondire banzete ya babagete ya bambu eske moto ya bongo akoyela bato makambo ya malonga aza koloba makambo eza ata na sens te oyo juriste ya ndenge nini juriste ya moniato un juriste ko moto asi atanga makambo wana akoyaka mbala moko liboso ya plateau azali koloba bakodi ya loi oyo ye ayebi mais akoya ata bandi kozwela bino papier bandi kotanga otala azwi bapapier imprimé atangi na internet imprimé ayeli bato sikoyo ala bandi kota ye akanisi ya koinfluence nani bavrai juriste baza kuna na Belgique balobaka te bavanda calme bazali kosala mosala na bango toyebi bakongole oyo baza bavrai juriste na kati ya Bruxelles ye aza juriste te ye aza moto moko kaka ya moniato oyo alingaki azalaki na occasion na ye alukaki occasion na ye mpo akende koluka koniata mama matungulu esimbi te babeleli ye moto mobimba akoloba juriste eske na yebisa biso na kodi nini ya mibeko oyo elobi ete mwasi oyo akufeli mobali ifo kende kolalela ye na divati 23h eza na kodi nini yebisa biso yo monsieur oyo alongo soki alongo eza na kodi nini oyo ke balobi ete mwasi oyo akufeli mobali oyo ke aza na pasi ale yo avocat lokola oza kosalela makambo ifo kendeke kolalaka na diva na eti 23h yo nani ya longo omani un avocat azali kotrompe meme mwasi na ye ya ndako mais ayebaki teke mokili ekobelela ye bomoni ndenge bato ya radio buka lokuta babelelaki ye un escroc moko boye azali kobaluka o juriste ye juriste ya wapi batanga bavrai juriste oyo baza na Belgique kuna na Bruxelles batanga mpe yo alongo un escroc moko boye tala watika koyokisa bakongole soni na kati ya poto un juriste akoki kose comporte neti yo te juriste ya wapi bozoba na bozoba bandeko tozali koyebisa bino ya solo bokeba na bato oyo bandeko ndenge ezali yo na congolais nyonso tu telema barase yo liberté na yo te tozali na bapays ya démocratie eza teke yo sala boye kosala boye te bandeko depuis temps tomona yango meme totikala komona yango te bapays ebele ezwa baguerre même Côte d'Ivoire totikali komona te baivoirien na makambo nyonso eleki na mboka na bango baloba ete baivoirien bakotinda lisusu oyo bazalaki bato ya bagbo bakotinda lisusu mituka te na kati ya Côte d'Ivoire c'est quoi boza kozwela biso moto moko azali komela lotoko aza koya liboso ya kamera si alangwe lotoko mpe aza koloba n'importe quoi boketi monoko supu mawa mingi mpo na yo vraiment Congo ekomi kaka dirige na bacriminel bokobenga ye mpe prophète oyo prophète mobimba vaya liboso ya kamera ameli nanu lotoko oza komona kaka aza koloba na se ya kwiti bandeko vraiment ezali pasi mpe mawa mais bino bakongolais nanu bolamuki te ezali mawa mpo na bino mais biso baoyo tolamuki toko soutenir Joseph Kabila à 100% parce que makambo Joseph Kabila aza kosala bandeko
totikalaka jamais komona yango na ntango ya deuxième république. Na ntango ya deuxième république banyokoli biso na ndenge ya kosakana te lelo ebongi malamu ko ndenge boye mpe na bapoto bomona ete bapasi yo ndenge bobande kosala biso ndenge biso tobande komona bino mpe bomona yango. Mais lokola bokoti mpe na systeme ya koescroke kaka bakongolais bosali baradio ya mike mike bozali koescroke bakongolais mpe mingi bazali ya kolala ndeko soki ozali na mbongo na yo tika kopesa bato oyo o radio buka lokuta o na kesi ya pareko nyonso tu wana ezali kokende na bamabenga na bango balingi kosala misala te balingi kaka kovanda boye kosala n'importe quoi ezali pasi mpe mawa bandeko oyo toyebisi bino bo réfléchir na yango po ete bozoba ekomi trop na kati na bato oyo bazali komi benga soi-disant bango nde balibérateur ya Congo. Or que ce sont des escrocs, des aventuriers oyo bazali kolinga koya kodistraire bato bamindele meme basi babaye bandeko tala lelo soki bamindele bakomi kozwa décision ya kozongisa bakongolais mpona kaka bato oyo nyonso to baescroc oyo bamoni ete ce sont des escrocs yokanisi ete ezala babelge ezala bafrançais ezala baallemand ezala baanglais bino bokanisi ke batenaka compte mpenza ya bato bazali koloba ete basoi-disant bacor mbata bamonaka bango baza baventurier. Ce sont des aventuriers bandeko. Vraiment ezali pasi mpe mawa bandeko babolingo oyo tozalaki na yango ya yango wana bozala kaka bisika bozali nde na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zumel 1000. Merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino. Merci.